L'enjeu, ce n'est pas d'avoir la foi, parce que dans la spiritualité, on n'aime pas les gens qui ont la foi. Vous voyez, c'est même des esprits faibles. Il s'agit de connaître comment le Créateur agit dans sa création. Et c'est ça, c'est là où se fixe, je dirais, la différence, ce qu'on appelle la ligne de démarcation entre la spiritualité et la religion. Il n'y a pas de manipulation dans la spiritualité parce qu'on vous enseigne la loi. Dans la religion, oui, parce qu'on ne vous enseigne pas la loi. Problème. L'Asie, la Chine et l'Inde n'ont pas eu besoin du christianisme et de l'islam pour être là où ils sont. D'où vient-il que les Africains soient accrochés au christianisme? Merci Nabino Sobosu du Bakwa Kolanda Face Télévision, na émission Kitoko Tobengi Ida Nevo Identité Nouvelle, moko ya émission Oyo Elekaka na Face Télévision ici kapito Zuli suspenza libaku ya kozala liboso ba itandoke na bino pona komeka mpe ko solama moke na mwa sujet moke na likambo etali penza likambo ya Biblia oui que sujet ya Biblia ezali ko poser un peu problème et pas ya bato mususu et pas ya ba ya bato mususu na kati ya mokili mobimba to na kati ya molongo pe na kati ya mboka na biso bongo bebi ke Ida Nevo ezali une émission généraliste sika wapi toza na pona bino pona koyamba moto tu oyo penza za makambo ya koloba na kati ya mboka na biso pourquoi pas na kati ya église corps de Christ esika wapi moto na moto aza na point de vue na ye akoki penza na kopesa na kati ya bi pona likambo etali pona komeka mpe tombwa tombongwana na kati ya mboka na biso ibongo lelo toyambi susu moko na bakamiti wa ekota biso penza boyebi ke bo mesani penza mwa mingi penza na kolandaka bandeko na biso oyo bazali bakamiti oyo bango bazoyaka pona komeka mpe ko éclairer le monde, ko éclairer bande nyonso baza na kati ya ignorance ibongo bisote hein biso to yambie kaka nyonso ya koloba en italien moko izali toza na démocratie, la liberté religieuse, la liberté d'expression ezali penza na kati ya mboka na biso esika wapi biso tozali ko bundela penza pona yango mais avant to banda na mama likambo na biso tokomeka mpe boyebi ke na kati ya mboka na biso tozali na moto monene penza oyo pe azali moto oyo abandaki penza kobunda beaucoup plus pona kiti africaine, pourquoi pas la kiti congolaise oyo tolobi ne mwanasemi oyo atikaki biso penza na mwa mikolo elekaki esika tokomeka mpe kobeta mpe mwa lisolo na ye mwa vi na ye nani azalaki nini oyo tokoki koreteni pona ye esika topesi maloba epai ya invité na biso mbote papa Mbota ndeko konde, mbota na bino banso bandeko balandi, kimia ya nzambe ya bakoko ezala na bino, o bisika bino bozwami. Okoki ko se présenter to ebayo bon biso to ebi ke zamba liboso te koleka na plateau na biso matando mingi ngai lobola lo ilondo ipanza nkombo wa lebo menongo lobola lo birunza bayebi ngai mingi babenga ngana kombo ya croyant africain ouais nde wana totindami na nzambe ya bakoko na biso o babengi nzakombi ya nzanguba ye wana mungu wa mapendo ye wana mvili mukulu wa bankambwa mawe jana ngila musoso wa meso ye wana unya shongo ye wana wangi ilonga ye wana wamba mpungu tulendo nzambe esambela bakoko na biso nde lelo tozali kokoba vers 20 ans et depuis tozali kokumisa bango depuis tozolobela maye matali bango et donc tokanisa kike nde mundela ki kokosa biso ke nzambe mususu alikie na makasa azali abeta biso eloko te tata de tozali kokoba do yope esika yo zali ozolanda biso na ndako donc il faut zongela nzambe ya bakoko pamba te nzambe mususu azali te oyo akoki kobota nzambe oyo esambela bakoko na yo donc voilà 20 ans il n'y a personne, aucune divinité, aucun dieu étranger importé. Akoka ko beta biso pe akokokate ko beta biso soki ye moko nza kombaye te soki ye moko wamba mpumu tulendo te il n'y a aucune divinité aussi forte en Afrique que celle-là. Voilà. Donc maintenant to reteni mwelo komoga moke to kozong selo pe maloba penza nzambe oyo ba koko na biso ba bandai ko sambela est-ce que azali différent na nzambo biso to ye ko sambela lelo? Absolument ndeko nangai ebandeli ezali moko pamba te moi
moi ndenge yango ezola kisabiso moi ezali moko mais moi wana ezali kobeta na bisika nyonso lolenge moko te et puis ezali ko produire ba effet na lolenge moko te ce qui moi ebeti na Islande ba effet ko produire kuna ezali ba effet ko produire awate yango ezo sala que mabele ekeseni alors lokola mabele ekeseni ba matière ezali na mabele ekeseni biloko po ekubima na kati ya mabele wana ezali ya bokeseni alors lokola nzambe bamonaka yete lokola nzambe azali molimo asaleli batu na batu mabele na bango alors mabele na bino wana ekomi lokola eteni ya nzambe pona bino je dis bien l'origine est unique comme on a le même soleil mais il y a des parties de divinité qui diffèrent d'un pays à l'autre ndengo monaka que awa epai na biso tozali na banzete lokola nzete ya manga lokola nzete ya paipai lokola nzete ya avocat na poto ezali te lokola nzete ya mbila na poto ezali te pamba te mabele na bango ekeseni na mabele na biso du coup mabele na biso ndenge ezo leisa biso mabele wana ekomi lokola nzambe na biso la partie de terre qui nous a été donnée c'est ça notre divinité alors yango koleisa biso alors soki tozali na mikakatano na kati ya mokili oyo tokosenga epai ya moi te po moi ye azali wana azomilakisa epai ya batu nyonso alors bokosenga epai ya bino moko epai ya mabele na bino eteni oyo nzambe apesi bino comme providence du coup bango kuna epai ya mindele babelelaka yawe donc yawe ata obeleli yawe ndenge nini akoyoka yote epai ya baarabe babelelaka Allah ata obeleli ndenge nini lokote tata epai ya baindien bango babelelaka Brahman tu Krishna bongo na bongo alors soki yo oboy kobelela nzambe oyo yayo esili donc eza lokola papa moko l'origine ndenge ozali tata konde soki papa na bino abalaka basimine to pe basimisato papa azali origine c'est lui qui a donné la vie lokola moi alors siko so olingi olia bien papa na bino azana basimisato soki oke pa ya mbanda ya mama na bino mbanda ya mama na bino ayebi kete papa konde mama na bango azali papa apesa kape kune pa ya mama na bango akotiela yo bisuka dendon nisika bango balie dendon akotiela yo makoso nisika bango balie ngulu akotiela yo mikuwa donc bana na ye bale bien mais yo akopesa biloko bien te po alibi ke yo soka pesa bien okriskoli ali deux fois yo kende ko sengi pa ya mama na bino po papa moi ye asili ko pesa makoki nyonso epai ya mama na bino donc kozala na habitude te okende koluka biloko epai ya mbanda donc Yahweh na Hala na Krishna na Brahman bango nyonso bazali bambanda ya wamba mpungu tulendo donc bambanda ya nzakumba ya mvidi mukulu ya maweja ya Mungu wa mapendo mais biso nyonso bango nyonso tu bazali basi ya tata moi donc basi ya tata mokele. L'origine est unique mais il existe plusieurs divinités, les blancs le savent, voilà pourquoi ils ont parlé de divinités. Voilà. Merci beaucoup. Toko banda moment na première partie na biso papa lobola to yebike na kati ya mboka na biso to zaina matanga oyo wapi to utaki ko bungisa moko penza ya ba ancêtre oyo abandaki pe ko défendre quand même kiti africain wana totangi na kombo ya ne mwana semi ninyo to ko retenir na personne ya ne mwana semi. Matono mingi tata konde Nkaka ne Mwandansemi il a vécu et puis à Tikibiso je me dois très sincèrement juger tous les peuples Congo Congo ba ki ba ko passer na jugement ya nzambe ya bakoko na biso. Je m'adresse ici particulièrement au peuple Congo. Comment on appelle yango? C'est que je dis. Bakanga yango malamu. Pas comment on yango kalamingité. On a peuple Congo. Congo diantotila. Je m'adresse à eux. Centralité mais. Congo ya Congo diantotila. Particulièrement ya RDC parce que c'est kunande sekane mwandansemi abima. Oyebi tata konde Congo
batu bayamba mundele ya bakotisela biso christianisme. Awa voire même l'islam parce que binzambi nyonso wana euta musika ekota na mokili ya bakongo. Alors baye mindele ba utiliser bakongo pour propager aussi ces faux messages du christianisme et de l'islam. Alors maintenant tango ekoki Nzambe ya bakoko azalaki dans l'obligation à utiliser le même peuple, les mêmes bakongo pour que basunga biso to mona clair na makambo na mikakatano tozali na yango esika mundele ya tie biso. Nde bongo babomi ebele mindele babomi ya Kimpavita babomi Mfumu Kimbangu na époque coloniale. Alors on est mon ancien aye kobotama après Papa Mpadi. Donc avant Papa Mpadi, et c'est là qu'il a Mfumu Kimbangu. Il n'a eu qu'un trimestre, moins d'un trimestre d'ailleurs pour travailler. Mfumu Kimbangu ça là même pas 3 mois. Après Papa Mpadi, le premier intellectuel oyo ayebaki mokanda asalaki na armée du salut à Longwe aye kosala l'église des Noirs en Afrique nengo mo yo kakayango. Après Papa Mpadi, le premier grand intellectuel académique, c'est Némouanda Nsemi, qui a été à l'université et il a parlé, il a écrit des ouvrages que moi j'ai lus. À Tangi Mikanda, il y a Mabika Kalanda qui était un savant, un professeur. Mabika Kalanda a écrit un ouvrage intitulé La remise en question du savoir. Mais moi, Nsemi Tanga Zalaki à l'université parce qu'il était licencié en chimie. Aye kotanga Mabika Kalanda mais a monaki pe lumière ya bakoko babengiye de sa propre bouche. Alobi il avait même hésité aboaki kozwa mbela wana après aye ko ndima yango aye ko travailler. Malheureusement tango asali mosala abundi na lolenge na ye à vivre bitumba moko terrible au point que Némouanda Nsemi oyo azalaka avant prison. Na Némouanda Nsemi oyo azalaka après prison. Ce n'était plus la même personne. Ce n'était plus la même personne et c'est quelqu'un qui avait totalement changé. Et ça ne m'engage que moi. Némouanda Nsemi a été empoisonné. Parce que tango akota ki na prison, c'était une avant qu'akota na prison, c'était une autre personne, après prison c'était une autre personne. Et nyonso wana yeli pona nini? Pona bandeko na biso ba Congo. Pona bandeko na biso ba Congo Tata Kunde. Némouanda Nsemi fut un savant. Un savant. Ngai toute ma vie sur la spiritualité, j'ai évolué avec les Bakongo. Oyo batanga et pa ya Némouanda Nsemi et puis ba boy ko reconnaître yé. Mais l'égoïsme ou l'orgueil doit avoir sa limite. L'égoïsme et l'orgueil humain, autant qu'il n'y a pas à moto, à la question bonzambe et puis au boy kondimaye. Au point que, de son vivant, nga relation bien été, nga particulièrement. Je n'ai pas partagé de bonnes relations avec Némouanda Nsemi parce que les Bakongo ne l'ont pas présenté tel qu'il était. Donc, naïeba qui est malamouté. Némouanda Nsemi a écrit plus de 70 livres, à peu près 70 livres. J'en ai lu plus de 50. Mais natikala kokota na ba enseignement c'est-à-dire que natanga et pas ya Némouanda Nsemi te. Mais bato nga na travailler na bango batanga et pas Némouanda Nsemi mais baboy koloba yango, baboy ko reconnaître yango. Ce n'est qu'en dernière minute naye ko zo ba conférence naye naye ko découvrir siko ngalere molime kiti nazui maat batangi singa maat na bakoko après naye ko tanga makambo naye ko yoka ba conférence Némouanda Nsemi apesa na lobi mais ça c'est du jamais vu. Donc il fallait za la mutu moko ke ba Congo ba tombola ye. Leur akoti na politique parce que il fallait ça la bien. Alia amela malamu azwa yangote. Azwa yangote ndé kokota na politique. Kokota ki na politique c'est là qu'on l'a empoisonné. Et là je suis absolument sûr de ce que je dis. Le Némouanda Nsemi qui vivait avant la prison
et celui qui est sorti après la prison, c'est deux personnes différentes. Nini oye changé qui pas inaé après prison. Le discours avait changé. Il était à comme qui na politique. Mais or azala qui le vrai long. C'est là que j'ai compris que na ba Congo musu songa na zala kana bango bazo benga ye long parce qu'au fait en esprit il savait que mutu na zala ki long. Mais na misu ya batu babu koku misaye. Donc c'est un grand gâchis oyo to sali penza ya munene. On a perdu une très grande personnalité. On a perdu une très grande personnalité, Mwanda Nsemi. Il a écrit 70 livres. Il a parlé de tout. Ngai plus na yebiye, na côté ya Mikanda ye akomaki. J'ai lu quelqu'un. Alors j'ai plus lu sa philosophie politico-religieuse. Mais alors, religion, spiritualité telle qu'il a expliqué, na ekoye baye en retard. Et juste au moment où na lingi ko contacter ye, parce qu'il a écrit hier comment peut livre contre un gars, Congo Dieto, il avait. Alors, tango na évolué qui n'a vouvamu, bon, on n'était pas proche, on était là pour critiquer, on nous a appris à critiquer tout le monde. Et bon, moi je n'ai pris que dans mon livre que j'ai écrit Comment sauver l'Afrique noire. J'ai lu les documents de mon ancien, mais j'ai propagé quelques pages critiques sans avoir lu et compris, hein, sans avoir étudié véritablement son message. Le message naïe après. Un vrai savant. Donc un grand gâchis, une grande perte. À côté qui totalement la politique, parce que mais le message il fallait ateya kayango pe na télévision. Baboya sala ba conférence à l'université de Kinshasa, on lui a refusé. Donc mbala mususu na koya avec des éléments na la kisao qui il a été mais un grand homme ici quand kakakei il n'est pas perdu. To zali na matea na yeba livre zali na yeba qui était na kikoyeba e na Équateur le temps on na kende ki congé to ki kokutana na butu na ndoto abimela kinga alobi me moto to kana Kinshasa tendenge nini ngana na congé na Équateur na moni to sololi kitoko ne molimo na ye kende ki lere wana aza na prison alors ba bomaka e déjà ndenga zaka na prison ba bomaka e déjà mais oyo asala kindenge wana ye akufate oyo alisa ki e poison akufate. Franchement, le papier est dans la mundele. Le soko sa moto mwindo sa kane mwana semi mabe. Merci papa Lobola, tous allez en direct à Face Télévision, numéro nabiso ezali wana koki kokoma message toko ils appellent numéro nabiso ya WhatsApp koki kokoma message to nanzela ya WhatsApp to nanzela ya koma okomeli biso en tout cas toko tanga yango pete tous allez en direct. Maintenant papa Lobola na mokuse penza. Nino tokoki biso ba ne Congo nino tokoki na ko retenir pour nané Mwanasemi. Pendant des Mwanasemi, je ne veux pas trop l'affirmer, mais azalongi, azalaki longi. Un enseignant qui n'a pas du tout travaillé, nandenge esengelaki parce que il était dépourvu de moyens. Le problème chez les Bakongo, c'est que bon, je ne veux pas juger parce qu'il y a un na kati ya Tumba yango, na yebi ndenge passe ya bozangi mbongo ndenge salaka. Bakongo ba prendre responsabilité. Peut-être que ba uzwa pe na chance yango. Fumukimbangu aye ne Mwanasemi aye, bon Fumukimbangu n'a pas travaillé, ne Mwanasemi non plus n'a pas message naye ekeite, mais ne Mwanasemi quand même message naye ezali. Ezali j'ai l'impression qu'il est déjà. Est-ce que ezali na bateau? Ezali na bateau message sur ça na Bakongo. Va continuer. Ezali na Bakongo te. Quoi je sais pas Bakongo te tata. Ça je vous l'affirme. Parce que moi, moi, c'est pas possible. Papa Sunga aye na siku. Mais comme papa Sunga yebanité ba Congo ka bambrouillé. Donc siku un grand message de la Mahat, début de la Mahat. Donc les bribes, les éléments primaires, il y a égyptologie. La justice et la vérité au Bakoko Basaki nango en Égypte et qui tient pas papa Sunga yebanité. Mwanasemi c'est le premier qui a expliqué plus clairement. Alors je ne sais pas parce que makamango penebi yango malamuté entre Sunga na papa na Mwanasemi qui a étudié chez qui je ne sais pas trop, il n'y a que les Bakongo qui peuvent l'expliquer. Mais du moins Mwanasemi puisqu'il a étudié plus que papa Sunga azako expliquer biloko wana scientifiquement. Alors nauti kolanda conférence moko ya Mwanasemi ya salaki tata na yebite soki Bakongo bakozwa lisusu bakoko batindela bango moto lokola ne Mwanasemi.
na kosenga bango tout simplement que il faut basambela makasi pour que bazwa lisusu batu ya bongo, parce que quand mon enseignant explique l'ère du verso, quand alors ba élève na ye ba Congo ba boy ko yebisa batu ke batanga ipa na ye, mais quand même l'orgueil et l'amour de l'argent doit avoir ses limites. De nasa kuti na conseil ya kopesa te ezali makambo ya bakoko, mais moi je crois comprendre que basala makasi ndenge kaka basali orgueil pour que bapo na bakongo babimisi banzambi ebele ba nkwatulendo ebele. Alors basala nde makasi bakota na profondeur. Il y a un message à Mwandansemi, mais oh, ils allaient déjà ailleurs. Parce qu'il a enseigné la Mahat. Est-ce que Mahat est allé Kotangama, mais est-ce que mon Congo de Moutazo Tangi Sayango n'andimité? Ils en ont battu Moussou Baoutangi. Alors, basta la makasi que Nzambe, après ça, bango encore d'autres émissions. Sinon, j'ai l'impression que ça devient très rocailleux pour eux. Merci, Papa Lobola. Maintenant, maman, deuxième partie Nabiso, et maman, Likambo Nabiso, tout que sur la Penza Lilo, toujours le Likambo la Bible. Est-ce que la Bible comporte-t-elle des erreurs? Parce qu'il est parmi les premiers qui avaient écrit sur même la Bible. Sur le livre intitulé Les fossoyeurs de notre authenticité. C'est il a écrit malgré tout ce que les Bakongo ont. Babukwana ebimiti il faut bosala makasi bande kuna ngai kebo kende kuna ngai nkwatulendo ngai mfumu kimbangu ngai nzambe ngabo botika biloko wana botala ke bino bokotisa ki mundele kuna lelo il n'y a rien ici bozonga botala makambo ne Mwandansemi atiki ne Mwandansemi a fait enseigner la Mahat. Alors na kokota na kata mikanda na yete nga moko na komi mukanda sur la Bible. La Bible c'est un faux document. La Bible de Konangai Konde, c'est un faux document, parce que si l'homme plutôt peut se contredire, Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne doit pas se contredire, parce que Dieu ce n'est pas un homme pour se contredire. Mais la Bible c'est un document plein de contradictions. Plein de contradictions. Bazali Kolanda Biso, dans mon livre intitulé Les contradictions dans la Sainte Bible. Oui. Bino bozali nanda ko bozali kolanda. La Bible vous parle de Dieu. Nous autres mindele bayebi nzambe te. Bon, oh bayebi nzambe bakonzina bango. Bakonzina bango bayebi nzambe. Mais bayaka ko konzabiso awa bakosi biso nzambe azali nani. Quand moi je te dis que Dieu ne bako konabiso batali ko sambela batali est moi la représentation yanzambe menzambe te. Alors mundele pe ayebi bongo ayebi Dieu c'est la nature. L'homme blanc le sait mais bakosi bato avant da kanalikolo. Or nzambe avant da kanalikolo te nzambe est omniprésent. Il est lié à sa nature. Mais mindele ba memeli biso nzambe moko awa azali transcendantal azaloko la mutu. Ce qui est faux. Alors maintenant écoutez les contradictions. On peut vous poser une question. Dieu voit tout. Est-ce que nous avons un canyonso? Maintenant, pour vous embrouiller, Bible et le Bible. Hébreu, chapitre 4, verset 13. Bozalina banda ko bozo landangai. Awa nazo tanga livre nga moko na commune nazana 5000 contradictions ya Bible. Je dis bien 5000 contradictions ya Bible. Maintenant kotanga la bino muke pa otoza na télévision ezango. Hébreu chapitre 4, verset 13. Balobi, oui, Dieu voit tout. Et comme il n'est pas de création qui ne soit manifeste au regard de Dieu, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, Hébreu chapitre 4, verset 13. Alors, dans la même Bible, parce que ce sont là des mensonges. Genèse chapitre 3 verset 9. Genèse chapitre 3 verset 9 le Bible. Adam nzamba batamiye. Yepe Adam ayebaki ke tatana ye nzambe ya Bible wana amona ka partout. Alobi ayebisi mosi na Eva lokola to komi motakala to batama. Et effectivement nzambe ya Bible lokola mona ka partout.
Dans Genèse chapitre 3 verset 9 à l'obi, et Yahweh Dieu appelait l'homme, il appelait Adam, lui disait, Adam, où es-tu? Nzamba zo lukae. Oh mon a été imaginé. Le bako qu'on a biso ba puka qui jamais concevoir Nzambe, azala être moko boyazo mona partout. Mais Nzambe ya bino ya Biblia azoluka Adam. Adam motoyeba qui est bien kolekana konde. Konde azamu Christ. De Adam ayeba ki Nzambe wana ko a vu décision lobi to luka moya to batamaye. Po ba yeba ki amona ka partout. Vous voyez? Biso boko qu'on a biso jamais ko accepter lo kwa ndengo wana. Alors, Nzambe o ba memela bino na Bible ya mona ka partout. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 3 verset 19 il pose la question Adam, où es-tu? Donc c'est insensé, on peut même pas comprendre ça. Tokei awa kaka na kati ya Bible balobi l'intelligence de Dieu est-elle parfaite? Batuni biso mutuna tuni oui, Bible alobi oui. Nzambe ayebi makambo nyonso ezana le côté Nzambe akoki kozanga koyeba il connaît tout. Babenga kaye bobenga kaye omniscient Nzambe ya Bible. Ça c'est vrai, soka za la Nzambe o bakoko na biso basambelaki. Mais le vôtre là n'est pas du tout omniscient parce que na Psaume chapitre 147 verset 5, na Psaume chapitre 147 verset 5 balobi boye. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Nzambe ya Bible azali très intelligent. Asa ayebi nyonso. Mais na kati ya même Bible na 1 Samuel chapitre 15 verset 10. Yo kanenge balobi. Alors Yahweh vint à Samuel disant, je regrette d'avoir fait régner Saoul car il s'en est retourné contre moi et il n'a pas exécuté ma parole. Ah bon? Genèse 1 Samuel chapitre 15 verset 10. Nzambe ya Bible a regretté l'erreur na ye. Alors bien là, natia ki Saoul mokonzi pona nini. Voilà que Saoul ayebi ko exécuter ba plan na ngaité. Donc Nzambe. Donc un Dieu ignorant qui ne connaît pas l'avenir. Donc ayeba ki teke Saoul akozanga ko tosa makambo na ye. C'est quel genre de Dieu? Un Dieu qui a faim. Akaiko senga biloko akolia epa ya Abraham na mwasi na Sarah basale liye mikate soki ba pesa kaita lingaka kufa na nzala. Un Dieu qui mange. Nzambe ya mindele. Qui a tué Goliath? Qui a tué Goliath? La Bible se contredit amèrement à ce sujet, votre faux document. Nakati ya Bible balobi na 1 Samuel chapitre 17 verset 23 à 50. 1 Samuel chapitre 17 verset 23 à 50. Balobi oh, c'est un certain Goliath. 1 Samuel chapitre 17 23 à 50. Mais ce que l'on kuna ok na même livre na 2 Samuel plutôt 2 Samuel chapitre 21 verset 10. 2 Samuel chapitre 21 verset 19. Balobi El Anam. Et ça, ici, sous Goliath était, et comme elle Anam. Donc, un document, où on a un Ancien Testament, ce qui n'a lobby, n'a même un Nouveau Testament de Konanga, c'est encore plus grave. Donc, ce que l'ingo soyango, na mukanda, to komi, yango, bilo, konyon, son azar, na mukanda, ou yonga, moko, na komi, plus de 5000 contradictions, mais dans le livre, on a à peu près 500 éléments, contradictions. Mais donc, Papa Lobola, plus de 5000 contradictions. Absolument, oui. Oyoyo, au répertorié, na kati ya Bible. Ndekomoka tuni biso motuna awa lobi. Est-ce que, tango bande ko tanga Bible, est-ce que vous allez qui inspiré na Saint-Esprit, parce que Bible ezali mbela minumi balé, et sengeli tango zali ko tanga ngo fo senga aide mon santo, nde guider. Ah Nzambe na ngai ba Kristo na sala na bango ndenge nini ako utiliser kaka mot inspiré. Est-ce que vous allez qui ça vous ebisi que Nzambe ba Kristo penza na ebité ça vous ebisi que inspiré na lingala nini ayebité connaître dans une langue d'autrui c'est ignorer tout ne langa ye mutazo landa biso wana abaluisa inspiré na lingala à comprendre qu'il ne connaît rien. Ndesika bakosi bango ke osotanga Bible sans être inspiré osama yo inspiré na linga les années. Mawa tala eloko nyonso tata konde oyo yo sali
na mayele na yo sans que moto a siffler yo yango to pe ozo inspiration et pas ya moto mususu mais osali kana mayele na otata konde osali yango na nguya ya molimo moto oyo asala debout congolais il était inspiré ndenge ngai natangi biblia na kei ko découvrir ba contradiction ya bible j'étais inspiré par le Dieu de mes ancêtres. Balakisinga balobi ke tala mokano aneza ya lokuta eza ya nzambe te. Tala ba contradiction, tala ba yende akakola. Yaza wapi? Yo kakola biloko o ezali kuna soki ezali ya ngaite, soki ezali ya lokuta tope ya sol. Tala tata qu'on le permette natali so eloko moko awa. Bozo ba o eleki. Jésus ye moko awa alobi babengi ekuna na kati ya makambo na bino wana il n'a pas péché. Jésus n'a pas péché. Babengi ye nzambe. Nzambe pe akufa ka babeta ye fimbo alela mwasi na ye Marie de Magdala pe alela na mama na ye nzambe. Alors que ye moko Jésus alobi boy babengi ye bon maître. Jésus babengi ye bon maître. Alors Jésus a boy alobi ngai nazali bonté. Il n'y a de bon que Dieu lui-même. Et ça lit dans la Bible pour verset ango soki na lobina luka yango e kozwa biso moatan. Voilà. Et Jésus a-t-il péché? Alors oui. Jésus-Christ lui-même reconnaît qu'il a péché. Mais si koyo baboy ba Christ baboy kondima ete asalaka lisumu alors que lui-même il reconnaît avoir péché. Alors on dékonangai boti kabiloko wana bozo sala parce que le maître Jésus azali oyo bino bozo ndimela te na yaki na ba photo tata konde na ebité soki bakoki kotiela biso ba photo wana omona ke makambo bazali ko beta masolo kuna na kati ya Biblia ezali makambo ya mindele rien à voir avec makambo bango bazo vivre kuna ba yei penza koko sabiso. Je n'ai pas encore retenu. Bon, vous aurez ces versets là. Ceux qui bandent ko balancer ba image ya Jésus. Bazo balancer déjà. Donc bande ko oyo bozo landa wana ezali nkolo Yesu. Nkolo Yesu bilongi combien? J'ai 50 figures de Jésus. 50. Alors bande ko na quartier na régie bazo balancer yango déjà. Donc des figures différentes. Des figures différentes. C'est quand même trop pour un seul homme. C'est quand même trop pour un seul homme. Et ce qui na banda kuna batu batia bilongi wana na banda kuna bango et ils adorent l'homme blanc. Ozo mona yango ndeko balancer yango kaka kuna. Balancer yango na télévision bandeko ba siko mutu na moto nesika yo zwami ponela biso o ya yo nkolo ye wana siko yo pona o ya yo. Pona Jésus ya yo. Pona parce que ngana yaki na memeli à peu près 17. Bon, si on a yango plus de 50, alors, ce qu'on a quoi, songolo omona, nzambe na ye yewan. Donc tout ça c'est du n'importe quoi. Jésus n'a jamais été Dieu, moi-même je le reconnais pas. Na liya ke pa na yete, na mela ke pa na yete, abate la kangaite, akokipe kopusa na nanda konangaite, je n'ai jamais eu faim chez moi. Tout comme les Chinois, ndenge bazali wana babele la kaye soute, akokipe kokota nanda kwa ba Chinois te et pas ya ba Indien, akota kate. Donc nzambe pas ya ba Indien s'identifie à ba Indien. Ceux qui totuni Chinois a dessiné les nzambe, ako dessiné le mutu moko akokaina Chinois. Ceux qui pas ya ba Arabe a dessiné alors, ako dessiné le mutu moko akokani na Arabe. Ceux qui pas ya mindele dessiné le nzambe, a dessiné le bino elongi wana ya mundele. Oh, Jésus est un noir. Et comme c'est qu'on a, azala qui n'importe quoi. Donc, sauf moto mwindo, abosana boko kona ye. Donc, tindenge batu bazo landa mundele sima. Au moins ndenge Israël, soi-disant peuple élu de Dieu, boma bango boko sila. Bazo bomana nanu bango na bango poso pembe bana Israël. Mawa ezalite po wana na Palestine kuna bana ya Isaac, bazo boma bana ya Ismaël. Mais c'est la prophétie, papa. Il n'y a aucune prophétie. C'est du racisme. C'est l'accomplissement de la parole. Il n'y a pas de racisme. Il n'y a même pas de fin du monde. C'est le racisme. Bazana tan na bango, ba jouer na ère du verso. Tant il y a bana Israël, pambate bango pe barabe. Basalaka bongo et pas Nabucodonosor.
banyokwama bamindele wana omoni wana Nabucodonosor mwana Ismaël barabe banyokola pe bango badomina. C'est de l'histoire, ça n'a rien, c'est une vengeance de l'histoire, ça n'a rien à voir avec le temps de la fin, tout ça, non. Mais mindele nde balekisi ata soki barabe banyokola ka bango, mais oyo bango basali total ndenge tozokende soki bako disparaître te. Papa Lobola, ndeko moko Monsieur Preston Otudi Oyema depuis Ntiele na Bibwa atuni motuna entre la Bible na Maat tolanda nini pe déjà papa pesibiso déjà ba contradiction ngwa ezali ebele ndeko atuni livre yango bakoki kozwa ngwa pipo bango mongo pe ba meka pe ko découvrir bere o ezana kati ya Bible. Bon, Bible livre ezali nazo teka yango na internet, nazo teka yango en page comme ça, ezali nga moko. Soki nakoki kopesa bango numéro na ngai bakoki kozwa, soko bengi na 097 56 17 655 097 56 17 655 douana okozwanga directement tope na 081 41 26 893 081 41 26 893 okozwanga. Donc livre ezali okoki kozwango à la minute, même après émission sikoyo, parce que je suis connecté na cotine de la, tu payes un petit rien tozote kango presque gratuitement pourvu que tambola donc tolanda maate tata maate, c'est la justice, c'est la vérité. Tina ndengo yo kakaba décalogue wana o koiba eloko ya moninga te koboma mutu te kobala mwasi kolula mwasi ya moninga te wana makambo nini nganzambe wana makambo nini mindele baye ko tuna biso baye ko te ya bino. Ce sont des incultes bango nde bakoko na biso bateya ki bango pas bate bango basala ki ba inculte ba yeba ka bonzambe te mais pas na biso dans le livre des morts en Égypte. Le décalogue était déjà là bande konanga ba indo yo zo kende pa papa na yo oyebisa ke papa ko yiba ezali mabe ko boma ezali mabe papa mbala moko akokanga na loboko aye akoma na chambre atuni mona nanga ba yebiso kenga na yibaki parce que tu ne peux même pas le lui enseigner, monsieur. C'est inscrit dans son esprit, c'est gravé dans son cœur. Et les bandits, les enfants d'Israël, ne le savaient pas. C'est pourquoi ils devaient avoir une nouvelle alliance. Dans Hébreux chapitre 8, verset 10, Namokana Nabango, Balobi, voici la nouvelle alliance que je vais former avec les enfants d'Israël. Je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Je effacerai tout leur mal et plus personne parmi eux n'apprendra à son contemporain connaître Dieu, car tous me connaîtront du plus petit au plus grand. Tous me connaîtront du plus petit au plus grand. C'est tardif par rapport à Biso. Biso makambo na toyeba ki yango kala koyiba te, koboma te, kosala mabe te, toyeba ki yango Bible te eye kola kisabiso. Comment on peut vous apprendre les 10 commandements? C'était gravé dans nos esprits, c'était écrit dans nos cœurs. De Ezamawa moto mwindo, bah à côté décalogue les 10 commandements. C'est quoi ça cette histoire? Tu en avais mon frère. Maintenant papa Lobola, bah question c'est que quoi ya penza et belé on a kati ya téléphone na biso. Maintenant par rapport à Maat, bande ko batuni motuna, est-ce que livre ya Maat ezali? Absolument, j'enseigne. Bible ezali. J'enseigne. Bible, livre ya Maat, est-ce que il faut faire face na Bible? La Maat s'enseigne au plus haut point. De ce qu'on a avec un numéro 081 41 26 893, je suis en train d'enseigner la Maat à travers toute l'Afrique et chaque trimestre je sors au moins 4000 missionnaires. À travers l'Afrique, au moins 4000 missionnaires. Yango na lobi ke bandi kona biso na Bakongo obo sala makasi. Lelo maati ezone esali makambo na este kuna. Esa batu bazo tanga bakoti pena na kati ya bokoko. Nde yango zoka lelo ke batu batelemeli mindele bandi ko biso ba wazalendo batomboki kuna. Donc bazo tanga Biblia te bazana kati ya bokoko nde kunangai. Vous comprendre? Po bato biso tozo teya bazo teya pe bande kona bango bazo ezo kende alors bako batu ba comprendre que ce qui tolandi mundele kaka sima na mandoki na yo wana azali ko sala aboy kote ke la biso ba mindele bazo boma biso alors makambeso tambola malamu te donc
batu bazo kwela Rwanda bakonzi te Rwanda te bakonzi te Mundele. Alors Mundele abatami wapi sima ya Biblia. Du pour que tobima ale il faut botange sabatu bokoko nde yango tozo tambula ndiko nanga. Maintenant tango lobi ko tangi sabatu bokoko batebele bazali ko penser que bokoko ezana moi sorcellerie na sima. Mais Bible est simple. Bible est en condition. Bible est respecter les 10 commandements, les plus grands commandements. Linga moninga na yo lokola yo moko milinga c'est tout. Ce qui est là, bayebisio que président de la République a bomi 10 000 personnes na mokolo moko 10 000. C'est fini, c'est un diable. Mais pour que bakende koboto la mabele ya baninga bana Israël mabele pa ku ya bango liboso yango wana te bakende koboto la mabele wana ya Palestine. David a fait la guerre contre Goliath, a bomi 10 000 Philistins en un jour. Wana bondo kité mabele ko ya bango te. Tu vois? Alors nyonso wana c'est vrai ça la kita na bango. Pour bango pe bazala ki baumwe pa na biso. On leur a donné Goshen na delta du Nil. Tango biso to so contrôler bango. Tous les travaux de main sales zala ki mindele. Tu vois, les loba dondui parce que moto moindo ayebi l'astrologie te. Ezali nde temps na bango. Temps oyo bango bazwa ki na tango wana l'ère du poisson mais tango na bango pe ekoki. Kala mingi te le fundu oyo bazali ko sala lelo, bazali ko diriger mokili. Et kozala kabongote. Donc il n'y a aucune sorcellerie pour na koyeba bokoko na yo. Bangonde bato bayebi so ke bokoko ezali bondo ki pour que yo kumisa bakoko na yo te. Alors tata konde yeba ke soki ozwi baboti na yo fingi bango. Obandi ko kumisa baboti ya baninga suka na yo obandola ta sous-vêtement moninga alati okay olati yango. Po za déjà maudit. Tala isika biso to komi lere kaka to bois ki bokoko to komi kolata na soutien mwana mwasi alobi soutien ya katoma be ya bien o ya tombola mais ya tombola na bayema na sous-vêtement ezali na salité mwasi ya mundela alata ke ezana ba salité mais moto mundo alobi ya uti na poto anzambe. Donc malédiction, ce sont les signes de la malédiction. Nyonso wana po botali ko kumisa André, Pierre, Saint-Michel, Saint-Gabriel. Alors, où est-ce que na bango Michel et Gabriel bazalaka batote bazalaka lokola kaka mangengenge eze lima na biso Kinsuka eze lima na biso Lukaya eze lima na biso elima yangafani azali Kinshasa azana bilima na ye ndeba ange bato ba mona na kate. Alors ceux qui netingai boy na coopéra kana na ngafani ngafani yepe na buto ebisinga boye tala boye tambola boye na coopéra kapena mangengenge na coopéra kapena elima ya ngobila na butu ba olakisanga tala tala sorcier mais mawa yozo benga Michel Gabriel mawa fimbo donc okolinga okozala na poso diriger ata mboka pose ezali bato bakofinga kaka président mabe premier ministre ya mabe moyen zate po pesi bakoko mokongo donc ebo tourner bino bakonzi botala bokoko na bino il n'y a pas d'issue ceux qui vont comprendre makambo te pas d'issue ndeko moko atuni biso isusu motuna lobby par rapport ya sorcellerie. Est-ce que lelo soki mwana za neti lelo na kati ba église na biso bakoki kokanga mutundoki soki bakangi mutundoki est-ce que maati azana possibilité wana to aza capable ya kobikisa mutu wana pe comment ndeko na ngai eloke bomi bino bato mwindo bolingi bimpanganza o bakongo babengaka bimpanga. Vous voulez la solution à l'immédiat. Donc olingi nakati ya paso mundele nyokoli biso pendant tout un siècle to sana se makolo mundele nesika yo bengana nano milimo oyo ya mabe ya kokonza biso yo lingi ozwa solution ya maati kaka lelo. Mais yo olingi ba pesa solution ya maati ndenge bino bokende ka banganga kisi ndenge boya kepa na biso po ebele ya ba Kristo chaque jour lokola ba yebisa bango bokoko ezali bondoki ezali fétichisme na recevaka des chrétiens chez moi chaque jour bazo ya koluka kisi
alors to profita kato tangisa bango bunzambe la mate za kisite ndeko na ngai yo lukana no chercher ndenge ya mokbiki sabayuda yebisa bino nazwa ta phrase na ye wana po bazwa ba phrase wana pe uta kaka ipa na biso. Cherchez le royaume de Dieu, le reste vous sera donné par-dessus le marché. Donc, koluka solution à l'immédiateté. Yo ce qui va pèse yo la solution ko kumisa Yesu. O ko kele ko kumisa Yesu, o ko zwate tata. Yo tanga nanu maat. Soko tangi maat, ngai pa na ngai, na kufa kanzala te nzale kota ke pa na ngate, jamais. Et puis ceux qui na bela ba maladie, libota nga pe bela ba maladie, batu babika jamais au nom de Jésus. Botala nanu ba chinois, ba yebi Yesu te, ba indien, ba zo konzabino wa bazana kati boko. Comment vous ne pouvez pas comprendre? Donc, dans la maat, la justice et la vérité, c'est tout un processus. Ceux qui comprendre yango, tu sors comme invulnérable devant Bandoki. Donc, il y a kozwayote chaque jour. Au nom de Tobo ki bango na bisika bikauka. Ngana koki kubwa kabongo na okosambela bongo te na bwaki na sina bwaka mbala moko esili bino mikolo nyonso to bwaki bobwaki na poko lelo lobi na tongo azongi bo c'est quoi ça cette histoire hein? Donc libérez-vous et la mat va vous libérer. Merci beaucoup tozali en direct male me penza tozo koma na suka ya masona biso mokona lelo sika wapi tozali kosola likambetali ba contradiction ezali na kati ya Biblia na papa na biso lobola esika pazali ko éclairer biso bandeko azali ko tuna koma bokoyi kozwa livre ya papa lobola tokopesa bino numéro mingi penza ndeko na biso Rebecca oya komeli biso depuis monga fula yepe a tuni motuna lobi église ya mat ezali wapi tozali na limité l'église était tozali na école de sika tozo tangisa en ligne donc soko bengi biso na 081 41 26 893 081 41 26 893 nde okozwa mate ya wana tukotsa na groupe okotanga bon esika to sangana kapona ba réunion po église était tozali na 8e ri omonika ke pa ya papa pa ndeko na ngai Mutombo alias Leopold epa na yiwana esika église na ye ezali wana aboya pena kombo ya bakoko atiaka Leopold sala pe lokote mais biso na toza avenue moko soko keka tout droit na même avenue ka kisika église na ye ezali dernière parcelle kaka ya suka à gauche dernière parcelle à gauche tunika kisika usine de basala ka ba glace ezala kana 8e ri dimanche to sangana pe ba dimanche on se touté 2 fois par mois. Donc net le 5 dimanche oyo ya lobité mais dimanche le 5 soko ye kola ba chrétien ke chaque ba chrétien ba ça ba commerce ba pasteur ba commerçant ba kwango ara commerce yo nzambe nani nzamba zala kana kati na onde konanga yo chaque jour aussi ba tuyangani okene obome mabango na ndako nzambe avanda ke pa na bongote tanga bible na yo tanga na 2 Chroniques chapitre 6 verset 18 2 Chroniques, chapitre 6, verset 18. Ce qui yo kondimate. Mais ce qui est 2 Chroniques, chapitre 18, verset 26. Nde sikaka nebotika kobenga porte zali en direct. Bobenga dans quelques minutes. Émission est là. Donc, 2 Chroniques, chapitre 16, verset 18. Bakola kisao ke nzambe avanda kananda kote. Pambate. Akoki kofanda pe église na wana te. Pambate yende moto asala lola. Na lola ya lola. C'est moi qui avais créé le ciel et le ciel des cieux. Et le ciel des cieux ne peut pas me contenir. Même lola oyo ya akela akoki kokoka kuna te. Et bongo akokende kaka kokoka kuna na église ya mutunangai le général Soni Kafuta aokoka kuna okokate aokoke pa ya Leopold Mutombo te. Donc aokokate kuna vanda kakuna te. Ndeko atuni motuna atuni papa lobola est-ce que ozayi ko croire na enlèvement pe o expliquer biso croix oyo lati est-ce que eza différence ni ezali entre croix oyo lati na oyo bandeko na biso ya catholique balataka différence ezali wapi? Il n'y a pas d'enlèvement to banana croix ekoya sima il n'y a pas d'enlèvement mon frère. Vous êtes dans la boko kende wapi? Le ciel n'existe pas. Quand tu prends la voie lactée, le kozwa yango la voie lactée ezali suspendu na système solaire na bi oko kende wapi yango confusion esali bino tanto ba mosusu balobi ngaina ko kende na lola kokutana
kaka nenga uti koemba wana a changé akomi tango Yesu wako yako mais yo lobako okokende na lolo au fait okokende ou bien ye akoya ou et finalement ce que tout nie nko Yesu azalia wa Yesu azalia ce que tout nie la kisanga ye na mona ye akomi yo ngai na komona ye na lola mais yo uti koemba kasi ko yo azalia wa la kisa biso yo changer o changer pona nini mama na ngai tika bazo swadi sangana mama cameraman hawa mo Kristo mosusu azaliko ya na nzela abanko lezali ne zela to banda ko zela ye mais akoya ndenge ni bino kaka boyebisa kibiso ke le ciel est son trône la terre est son marchepied donc azala ka déjà siko aye nsusu ndenge ni parce que la terre c'est déjà son marchepied makolo na ye zali eza na nzela abatama vous ne connaissez pas qui est Dieu. Donc il faut bien que Dieu est un principe immanent au monde. Tout l'univers c'est lui, il est infini, il est dans toutes choses. Beaucoup comprendre. Pour ce qui est de la croix, ça c'est l'encre de Bazwa Mundele. Ayebi eloko. Ce n'est pas la croix, c'est l'encre. C'est l'encre. Au monde n'est pas dessinaka, basala kana médecine. Ceux qui balingi ba comme moi si. Bakomi mobali batie mo eloko moko boy balingi basala eloko ya mwasi batie c'est l'origine de la vie l'utérus et la vie que l'homme donne ça se représente dans la croix ce qui symbolise l'origine de la vie alors quant à Jésus bon mituna ka bino moko parce que ngana kokoka ko comprendre te que nzambe oyo akela ki likolo na sepe akeli bato azangi sa formule oyo ye asala ki mutu de manière que pour que a sauver bato oyo ye moko akelaki andima nzambe andima aya ko bota mamoto ba créature na ye babandi ko gifler ye babandi ko nyata ye fimbo nyonso wana nzambe a souffrir et puis ya kufi nzambe a kufi pendant 3 jours mama ya nzambe alela mama ya nzambe aleli est-ce que vous pouvez imaginer ça? Et puis moi si naye parce que Jésus abalaka Marie de Magdala moi si naye aleli na bande konaye nzamba kufa pendant 3 jours mokile viva sans nzambe alors ngana ko préférer na salata mutu ya Satan pour Satan souffrant dengo wanate donc Satan pe na boko na biso exista kate donc mindele bakosa nzambe azalaka na ennemi te mutu moko bo ya ennemi ya nzambe akokaka kolongola yete babundi na likolo kuna nzamba kwesi ye na se pour que aya awana se pour nzamba lembi bitumba kuna alors malheur à vous la terre parce que l'ennemi est venu chez vous donc c'est comme un papa bandit à côté lien ndako à côté na chambre ya coucher sikoyo papa wana akoki bandi wana te bandi akikokota na chambre ya bana papa alobi malheur à vous mes enfants bandi à côté le bino un papa irresponsable le Dieu de la Bible sortez de là sortez de ce monde de fous de ce monde de bandits sortez de là il est temps alors beaucoup qui s'habille sauter ce qui a tabutu ezali mais to komi ba 4h30 beaucoup qui s'attend soso a kokola kanabutu alors nous sommes là pour vous dire que ba église oyo le ba so qui ezala kia ce qui est yaki ekozonga ce qui bolingi bozwa biso bokozwa biso na 081 41 26 893 WhatsApp pe ezali wana 081 41 26 893 de komoka le boza ko pesa yango mbangu penza 081 41 26 893 nazongeli 081 41 26 893 tope 097 56 17 655 097 56 17 655 alors dimanche prochain beaucoup compte un discours tozali na limité 8e mairie na dernière parcelle il y a à gauche soko keka limité na veni et pas il y a ndeko Mutombo alias na église armée ministère amen amen wana ezali kombo nzambe na biso papa na bokoko na biso amen wana uti na amon c'est-à-dire l'incréé
Amon bafingi zambe ya Égypte Amon alongwa nzoka Amon c'est amen donc ba changer parce que hébreu boko kona biso ezaki na ba voyelle te ezalaki lokola ndenge moni hébreu donc amen uti na Amon na nzambe ya bako kona biso donc ngai na ndeko na ngai muto moto ça il ka nzambe moko ye azo ça il ka Amon o ngana azo ça ba changer ka voyelle amen donc sauf que yesiko ala nkolo Yesu biso tozali kulanda bako kona biso kimia ya bakoko ezala na bino matondo mingi papa lobola to tondipe la grande équipe basunga ki biso penza wana tomoni mama Yashi sima ya caméra tomoni Josué qui na vidi sima ya caméra pe tomoni ndeko Jean Konde kuna na régie esika penza asunga ki ke biso na binoto ta na penza malamu penza malheureusement les autres qui libanda penza ya plateau na mikoliko lundi tokozonga penza na kati ya plateau na biso habituel esika bomesana penza kolanda biso bongo notre chaîne YouTube pezali wana bo s'abonner na notre chaîne YouTube Ida Nevo TV esika biboko kuta ba émission penza ebele et bongo ceux qui nzambe ya bakoko azongite tokokutana azalaka ya kende wapi oyo akosonga ya bino ya bakoko azalaka kaka ya kende esika te oyo ya bino de ali moi remercier wana tomoni pe bon garçon Luzolo esika pi to remercier pe penza to remercier bino so bolanda ki biso botika ki biso penza na banda kuna bino numéro na biso ezali wana debe tigali ouvert bo komela biso numéro pe papa lobola nenga pesi bino bo benga ye bo komela ye pona kozwa livre en tout cas grand merci nzambe ya bakoko azana na bino ciao. L'enjeu, ce n'est pas d'avoir la foi, parce que dans la spiritualité, on n'aime pas les gens qui ont la foi. Vous voyez, c'est même des esprits faibles. Il s'agit de connaître comment le Créateur agit dans sa création. Et c'est ça, c'est là où se fixe, je dirais, la différence, ce qu'on appelle la ligne de démarcation entre la spiritualité et la religion. Il n'y a pas de manipulation dans la spiritualité parce qu'on vous enseigne la loi. Dans la religion, oui, parce qu'on ne vous enseigne pas la loi. Problème. L'Asie, la Chine et l'Inde n'ont pas eu besoin du christianisme et de l'islam pour être là où ils sont. D'où vient-il que les Africains soient accrochés au christianisme?